Vous êtes capable d'organiser l'équipe Léopard parce que tu vas être en septembre. Match, tu vas obligé de gagner. Ce qui me fait confiance. Nako kende pona honneur ya équipe. Yako Congo. Ngana kokoma. Mais va comment nga banzo tiongo mais rien. Nous comment on pikaka toleki. Kaka wolo kaka. On habite saka. Na sali saka. Na umeni. Na zape na expérience. Monsieur Tundimela Kanzambe le créateur. Oyakela moki. Église ezali mende motema nayo na etamboli nayo tamfumu akendaka kosambela na église à part bamakambo nanga ya ancestral mais bokoko na biso mwa tokobosana yango eza te. Cité moderne Africa yangonde to tient à disposition na bino on a kozwa lopango na yo na moins cher tala ndeko olelaki mingi kasi biso bandeko Africa Info toyoki kolela na bino to pesi bino lopango na $1250 ya pamba okomi tata to mama lopango awa na Kinshasa mosika te na Maluku. Référence ezali simple. Ce qui est commis dans la zone économique Yamaluku, au poussani mouké, au commun na siège ya Vodacom, Malamoko, au commun de Lupango na yo. Ndeko, osa déjà en retard parce que bandeko nyoso, bazako welela. Awa koza Lupango na $1250 ya pamba, ezali vraiment gratuit. Ko umelate, bengangai rapidement, na plus 243 999 52 66 52. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa, référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Fini le stress nakati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain yaka o déguster foufou ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA. Esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake. Adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa.
Amunwe qui a dit que bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la CDC mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Beauté, Bandekubo, Talabiso partout à travers le monde. Merci et surtout bon début de semaine. Nabino se pose le bon Nabiso. Boyebi que ceux qui ne se présenté pas Nabino, les lois ils ont un cadre et émission Boyebi. Émission Boyebi, tout ça là yango pour na Bandeko Belé. Bandeko yo, on a beaucoup plus de connaissances, surtout sur le plan spirituel et puis sur beaucoup de choses. Peut-être bakoko yela biso un plus na ma vie Nabiso, ba pasteur, ba prophète. Chef coutumier, voilà, sur la science où ils allaient développer dans divers domaines. On est tout ça là émission. Je pense que bon l'émission avec Tamfumu de l'Azali chef coutumier, la chefferie naïe, Azali Kokamba, village, puis Bandeko Belé, la Katia, Yamboka Nabiso, Congo, Troye, Marambo Belé, où il y a Elibiso Lelo surtout. Connaissance au hasard pour nous soumettre bandeko yo nyonso bakozali bakolanda émission lelo tant fumu toyambi avec beaucoup de plaisir boye bola mon plateau na biso. Merci mon journaliste. Santé malamu mon journaliste. D'accord. Alors to bengi na combattant fumu et l'actif déjà kozali fumu. Voilà. Alors fumu ya village ni village Kanzi na Kambaka Bamboka, lokole tali Kanzi, Salezi, Kaichinyonga, Kaichanga, Bamboke Belé, Tiam Fumu na Mwanda. Ok, ils sont dans la province ni? Ils sont dans la province ya Congo central. Congo central. Oui. D'accord. Alors, yo mo fanda rapé kuna? Nga mo kono fanda kuna, nga mo kono Kambaka. Alors, to koyeba kobanda lo to yambio? Moutoué comme chef coutumier ndengeni bakoma chef coutumier parce que l'autre moni awa tola to la télévision to moni mokonza mboka yambi ba chef coutumier tola to la mutu moni ko chef coutumier ba tomboki tola to mi ko chef coutumier ba lingi ba réclamer ba toro na bango chef coutumier bakoma yango ndengeni et puis chef coutumier zali nani na kati ya mboka oyo Congo. Chef coutumier zomona ke ba pesa kango Bazula Congo bizula te. Donc bapesa kango. OK. Bapesa kango. Nani akopesa yo? Bon, ozomona que supposons oza chef coutumier. Lokola nga naza chef coutumier. Soki na kufi na kotikela na mwana. D'accord. Bapesa ngo bipesela te. Okopona mwana oyo lingi bana bazebele. Na kopona mwana onga na lingi.
Oaza na étoile nanga. Okomona nini kati na hypothèque la Bon étoile. Étoile. Eza étoile. Alors, nani to ko benga chef coutumier? Chef coutumier azo kamba entre 7 villages, 8 villages, même 10 villages. OK. Ba chef du village bazali. Mais ngana za chef du groupement. Okay. Chef donc nazo kamba bambo kebe belé. Ah. Alors, Mikanda pèse la réalité, bah peut sur pouvoir bah démarche nous faut ça après pour reconnaître yo que oyo pas le chef coutumier pour tout le monde le plateforme comme la plateforme oyo omoni que ba chef coutumier o ba sala pe un groupe na bango ba konzi ba yamaka bango na ndenge na bango ba oyo pe na groupe na bango boye Mikanda l'été za la rappel oyo ko bon Mikanda l'été zalaka mais ozomona que tozana na nouveau gouvernement hein Mikande koya. OK. Ngana bandaki nanu na tradition na bandi na tradition tradition de fin père ayo komona ke lokola oyo aza dire na tradition yende na kotikela des groupements. OK. Zolandanga mo journaliste. OK. Isa bongo. Alors, tokende malembe. Voilà. Pouvoir ya chef coutumier na village oyaza kokamba. Ezali ebandi wapi pe esuki wapi. Bon, ebandi na netikaka ebandeli na yo. Zomona ki okobandana na guérison. Bandi guérison, bazotala kayo, guérison, monique o azana toile makasi. Yende tokotike la pouvoir. Pour azamir na guérison. Ah, yende bakotike la pouvoir. Comme ngai. La bandaki na guérison. Kobiki sabatu. La maladie. Toutes sortes. OK. Parce que donc nous avons guérison. Na banda qui ont depuis 1995. OK. De fin père aiko kufa. Aiko tikelanga chef du groupement. Yo tigala ko kamba bambo kentel tout ça. Nga pena yebi. Pena kambaka. Na yaki na Kishasa babengisaki ngai pona makambo papa moko donc makambo na bisoka bisiko makambo na yaki intact na lobino avant tuna leka na mwanda kuna pobiso mwanda kaka tikana na leka na télévision okuna pe bamona ngai osali malamu mingi. Alors tamfu likambo oyo idibizaka moi bandeko ebele. Voilà. Ndenge na vandi liboso na yo boye. Voilà. Mingi bakoloba Frank Stema yokomisi koyamba ba chef coutumier okoti bondoki sala attention. Lelo likambo oyo ya ba église tondi mboka. Babimisa bino lokola bandoki. Babimisa bino lokola bato bolingaka nzambe te, bato ya satana. Voilà. Spirituellement. Voilà. Batou bako approcher bino na tango nini et puis est-ce que vous allez vraiment vous servaka mingi diable na place ya nzambe pouvoir obino bozwaka utaka pa ya nzambe te utaka pa ya satana. Nzambe ye mutasala mokili. Nzambe ye mutasala mokili. Atinda nani ange na se. Isa Satan. Mais ngai naza Satan, naza démon. Mais démon te ko boma bato. Ya ko salisa bato. Ya ko salisa bato. Na salisa kape. Na salisa ka tout ça ça n'a pas problème, ça n'a pas cambo. Papa attends on le dit yoza Satan oza démon.
Qui dit Satan, qui dit démon, tout le monde a mort du roi, tout le monde a ma baie. Jamais, tout le monde a jamais, jamais. Yo exemple ça démon. Est-ce que yo condimons ça démon? Au condimate? Au pasteur wana, asa démon. Est-ce que ya condim? A condimate? Mais ngai nandimi pendant que ça dit ça ba batu. Ça n'a pas si, ça n'a pas problème. Oh boye. Na sali ça. Batu baka na église, t'es pas pour kuluka yo. Batu msu bakenda kan église. Problème ezate. Ba msu bakenda kan église. Na mitema mibale. Attention. Koloba teka église yesu na boité. Mais au fond du cœur. Au fond du cœur. Ndenge nozo monde la mboka na biso. Est-ce que papa c'est tout ça comme on a ils avaient plutôt bungisi culture wana ya bakoko. Tout ça bakoko na place na bango te ndé to souffrir boye. To yambi nzamba mindele. Ils allaient pe moko ya ba raison ya pasi na biso. Ngai mingi ndengo posinga question. Mboka ezokoma na ndenge nini kutolobi pardon. Toujours souffrir hein. Toujours souffrir. Toujours mona pas si zo continuer ko bakesama. Pas si zo continuer. Pas si zo continuer uzomona ke culture na biso uzomona ke kitoko te. Tozobosana ancestral. Tozobosana ancestral. Mais bokoko na biso moi tokobosana ngo ezate. Supposons muto zobela. Zobela supposons lukika. Maladie ya mutu. Oh kende zoba dipirone. Oh minzo on faut batia onke nkelo ya bokoko. Izanango. Bokoko izali. Tata lobiru mwa ba makasa tout ça on Zambia sala. Ekobi kisayo metobo sana ba makasa. Mais photo yebaka pe makasa na ebikisaka Nzambe asala ngo pamba te likazo zomona likazo eza biloko bile ya bokoko bitobwaka likazo yango te mais eza bile ya bokoko etretaka nzoto etretaka na ndenge nini supposons exemple zobela line carie dentaire carie dentaire uzwaka ta likazo kwa moko likazo wana mingi baebite okotia kaka wana siko nyama wana insecte wana soki amio kozwaka mai wana ya likazo zomona misikoyo ekoma tokenda kolongolisa bamusuminu ezolonga nyonso sili na monoko tomonaka ngo 2 3 4 5 mais likazo kaka ngana saila kana likazo ya bokoko zo comprendre nga mo journaliste papa est-ce que ndenge na yo parce que na kena demande tokozonga likambo traitement mabeza tokozonga mabeza mais na ye na yo na likambo yo tozali ko benga moni lelo tokobenga mboka na biso état laïque ba église mangomba nyonso banzambe nyonso bakunda bankoya mutu na mutu akosala show ya nzambe oya po est-ce que bakoko bazali kotomboka te bakoko batomboka pona ni eza netika na koloba culture ya mboka neo catholique bundu dia Congo na niete mais na sokoloba ndenge ba mangombe koma iza mutema na yo ngana ngende na ngana KDC ngana kende na ngaboy nga mutema na yo l'église a solo za mutema na yo mais ba pasteur mutema na yo un pasteur moto ko ba mutema na ye izate Nzambe mutu ayebi eske na yebi mutema na ne eske na yebi place uti to ngamoko jamais kakanza Nzambe bino bondimela Nzambe nini biso tundimela Nzambe le créateur oyakela mokili
Nzambe bino bondimela. Voilà. Bosambelaka ye. Tusambelaka. Mututu asambelaka. Omonaka nitika na ba église catholique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit. Tout d'abord yé mutu akela moki mokili. Nzambe na likolo. Yende tokela. Après ça banzambe musu. Siko nzambe ona osambela lingomba nini? Ngana tsambelaka nzambe na nga supposons na za catholique. Ngana kusambelaka te tamfumu akendaka wapi? Tamfumu akendaka kusambela na église à part ba makambo nanga ya ancestral. Ba setre na bisuna na sa. Est-ce que nzambe te? Nzambe. Mais vous êtes déjà ancêtre ba répondaka yo positivement. Voilà. Okenda sukuluka kokeni na église. Bon, osomona ke biso tout ça tosambelaka. Marge bansetre na biso, bakoko na biso. Nani asala bango? Nzambe te. Nzambe. Est-ce que tobosana nzambe tondimaka nse? Tout d'abord nzambe, après ça bansetre. Kasi on a une question qui est dans l'église nini? Catholique, qui est dans néo, qui est dans l'église nini? Ngana kinda nanga catholique. 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 Ne ulati bilamba na oké catholique. Oh mais comment? Matala ko misu mabete. Ote biso nyonso na kati église tozosambela. Oyepelanga misu mabeani. Ba ona na ulati boya. Oye ko voter batuté awa. Te. Jamais. Ngana kinaki ko sambela nzamina. Na zongi nanga na ndako. Mwana beta nanga mutu ezati. Mwana finga nanga mutu ezati. Mais est-ce que ça ko mélanger makambo te parce que catholique to yebi ke mindele ne bayaka nango awa na Congo. Yo uzali muto yo bakoko ba peut aussi pouvoir. Voilà. Mettez mozolonga pa bakoko zokende na lingombo mindele ba memeli biso. Eza contradiction te. Eza contradiction te. Eza motema. Koloba te mundele ayaki ke kondima so bansetre na yote pona biso ba mindele. Jamais. Baloba ndengwana te. Baloba ndengwana te. Eza église. Ya ko sambela mutu nyonso. Nani asambela kate depuis na botame. Na sambela kate, na kende kate. Non. Église ezali. Mende motema nayo na etamboli nayo. Tamfum, tout ça évolue hein. Tout évolue. Naïki bande baza kolanda biso. Lelo Moussala na bino pe baby. Dans quel sens? Ogomona moni ningo lati boye, mutune so mona kinazali bosa chef coutumier. Voilà. Mais ba chef coutumier muso ogomona ye elateli ya pamba, atela nano apakola acheba ba or na nzoto. Mais bon, mi bengi chef coutumier. Quelque part ba charlatan pe ba koti na Moussala na bino. Bato yo penza bazana pouvoir ba ya ba ancêtre traité. Ba s'improviser kaka ba chef coutumier pona ko salir ba Moussala obino bosa kosala. Bon, ozomona ke monde ezokoma talaka. Bango na ndenge na bango. Na ndenge bapeselaki nga pouvoir. Ndenge donc vraiment makambo sesa nga fona landa. Coutume. Bamsusu choko, isomoni na choko, ba isuki pembe yango. J'ai 69 ans. Wow. Dans une année, c'est 70 ans. Mais on sait pas qui s'en pour nani ba choko, na critiquer bangote. Choko tout ça, zo nandenge na bango. Mais ngai na zolanda Audrey. Ndenge ba peselanga kiboko nji. Tamfumu. Signification ya biloko za nango na nzoto ezali nini? Bon, signification eza na biloko na nzoto nanga onga na zomona batikela kingango. Na 50 francs. So tu me kotala 50 francs. Au monde elongio. Soko za na 50 francs tala yango. Tomona la. Ponani. Eza boko mais nyonso na tobosana yango tobosana mais po nini na mbongo batia teo nini tokiti tolibanga mais bazotia eza na tina
na 50 francs tala yango bien bien. Est-ce que nakosi? Non, nakosi. Ponani. Izaboko ancestral. Mais mini babosa ancestral. Pouvoir munene. Tapumu. Oui. Mokonza mboka bondani, j'ai un projet bandaki bandaka et depuis na ba œuvre d'art na biso et kendaka Belgique. Bino bozali bato e bosimbi pena pouvoir continuer wana. Kozonga ya ba œuvre d'art wana na mboka. Ezana mutuya? Bon. Tout essayer perdre pouvoir na ngolo ko le pandémie na poto pouvoir ozaki na kati bakoko bachaka na kati ese longwa na. Po zomona ke pona ngai ba mindele bakoki kozwa ancestral na biso bato babebisaki bakoko na biso ngai te biso mpe toyi kokutana kaka makambongo moi tosala autrement eza te mais kozongisa yango ndenge wana bino bozali kosepela soki eme kozonga ezali awa na mise ekoki kozonga nango mpo eza ya biso euta awa mpe ekozonga kaka awa. Alors tant pour malade nini obikisaka et puis nini osalaka pour mtoza lobiko nga naza international même oza na poto nga naza ya kolala oye te grande sœur na Belgique, grande sœur na Gabon, okomona nzoto nanga naza ya kolala mais molimo nanga ki kosalisa ya omona yope kuna na Gabon obimi pe na boy ya ko nga moko na ibaba ko pesa nga to grande sœur kombone kingandi boye nga moko na kokende yoko yeba te nga na kende ko bikisa grande sœur na Gabon pona bikisaka na salisaka na umeli na zape na ba expérience. Mais le cours là, mon journaliste, mon unité, oui, habité. Moi, je dis, exact, mais badiaka. Mais ça, c'est la guérison. Batsoingi, batupa, bamiome, barègle douloureuse, batali mwana mutu, batali mwana, na salisaka, bebayaka. Ils ont combien de temps pour Moutambika? Bon, zomonake, nga mingi na ceux qui na bandio, supposons. Na zuyo na kotala dira maladie na yo est-ce que banda depuis année nini oh non asali déjà ne kokoloba même 3 mois alonga ici ko na ko sala na ndenge na nga na ko délivrer na ndenge na nga pendant komona 1 mois bando mona pour maladie ya kanuki misila kamale malembe koloba telelo na sali alelelo pete malembe Nikamboko bota Maktou bayaka sida ndo bikisaka te. Bon sida wana eza ndenge na yo kaka eza lisumu ya biso nyonso eza kateko na Amerique eza kaka to na Mwanda eza kaka to na Boma mais ya biso nyonso wana ntuka funa loba vérité obikisaka te wana na bikisaka te. Zomona ki ba maladi kako etangami ke abeli liboma tupa tsuengi rhumatisme hémorroïde ba maladi mususu baya opesa ka batu nini ozana ba kisi yo moko salaka ou bien kaka na spiritualité nde mutemi spiritualité na guérison ba makasa oto zomona ba makasa c'est ça lisaka lemba uzomona lemba mais lemba nzambi asalango ezana tina nango bakoko na biso uzomona ke ulingo kendo kozwa lemba na fobwaka ne fiske 50 francs ne fiske 100 francs pona nini pona kobikisa mutu lemba na yo kozwa yo pamba te pona kendo kobikisa mutu kingandi azobela maladi ya mote
ya motema donc faut mona kamala lezi yango wana batiela biso likasa awa mo likasa likasa na moni likasa ngo likasa eza na ti na tina femo o excusez-nga po on a kumbai kaka te problème tamfumu pona bandeko oyo babanga te na ba chef coutumier wani ekoma makamususa komo bimelo na butu ekoma boye kubanga babanga te bayande pona koluka guérison bayana bango problème eza te na guérison eza pona mutu nyonso nana linga toujours abela kabela ya koluka kaka guérison pona nini abika azwa moyen ya kokenda koteka na zando akende moyen ya kokende na musala. Alors pona kozwa tamfumu ezali simple numéro na ya téléphone ezali 089 76 340 72 numéro na ya WhatsApp yango wana eza toujours wana pour la bande ko bazali banda china no préfixe plus 243 89 76 71 76 pardon pour la bande ko bazana na France 340 et puis 72 pour la bande ko France et puis pour la bande ko Belgique 72 donc voilà aux temps fou pour na problème aux anango ya maladie tant sous peu maladie moko spirituelle voilà ya ko boire là le tolobaka voilà ya mon pays au déranger bato mingi voilà ngana ko koma ici quand nous allons au de Belgique mais tant on au de kuna ndezo bangisa non ye ya ko luka kaka guérison ko kipe makambo na ngai te mais ko kipe guérison na moi to na butu wana secret nanga nakena moi nakena butu atana biso na ke Yesu yondi mais kuno ko yoka ça va akomi kutuko kumba motuka mais boyebi tendenge nini abandi ko kumbela mutu to yebi ndenge zala kwa londe to kuma mona ba makambo ndenge komi belebele mutu akobika lelo 2 semaines après la même maladie zongi lisu jamais ne pona ngaite nga ya kotikela pona ko bikisa bato nga pona ko déranger te ko sala bon non pe baza ebele o bazilo biko na nzela na yo pona za na plateau mais bangona ngai ayo moko mona ke oui mais na za na plateau moi ko mona izati mais na ngai kuna na koya kinda nzeti ambila na buka na ki awa na nzeti ambila liba makasa na nga na kozwa nsenzele po na zolo baka nsenzele kokanga ba makasa ba mbila mobeso tout ça kanga 1 mois 2 mois koloba te lokona kokanga bolobi pe ale yewa non il faut attendre zomona ke 1 mois 2 mois tout ça lobi wana ba matsusu ba nini tout ça na komi kolemba ukomona pe muke akoya papa soki yote tamfumu tomo ke na biso na suka émission merci oko yebisa biso lelo valeur c'est vrai to bandaki na sujet wana mais pour bandeko ebelo ba négliger bokoko oko yebisa bango nini bon zomona ke pona baninga babebisaka bokoko tozala bazala na réalité poni poko tambusa musala ponitika ngana zosala bien yo zosala mabe biso nyonso tokokoma kaka mabe pombuma mabe yango nde ebebisaka nyonso lilala moko ebebisa malala nyonso mais nyonso te esalaka lokola kaka kobeba mosusu mpe komona asava ezolandanga mojunazola bien bamatch mpe ya football
tout bête match na biso football là. Tu sais on a posé la victoire, tu gagné. Tu vois y a peu. Bon, nena linga kake mwana ne akufa. Yo ko linga mwana nayo. Donc abika. Ngana sana mboka Congo. Est-ce que ngana ko linga ke équipe na biso Congo est-ce que tu échoué? Mais toujours pour la moi c'est vrai. Bon, zo mona ke sollicitation. Ceux qui ba ko solliciter. Yo ko sala kaka bisali la te. Yo ko linga o gagner. Supposons président anga pona équipe nga boye koyo kana. Vous êtes capable d'organiser l'équipe Léopard parce que tu vas être en septembre. Match, tu vas obligé de gagner. Ce qui me fait confiance. N'est-ce pas que Bengi Singa? Et Singa n'a pas boy. N'a pas kende pour nous néri équipe. Yako Congo. N'a pas comment. Mais comment on a banzo tiongo mais rien. Nous comment on a pu kaka toleki. Je pense que le ministre, l'excellence Kaboulou, Mona Kaboulou, il y a des ministres de sport, ou des vraiment expérimentés en la matière. Ayoki, Mbelanayo, toi aussi, tu es un fou pour un match de Robert prochainement. Je crois que c'est contre le Soudan. Et comme ça, vraiment, le Romo est bien. Voilà, donc pour la surtout qualification, on a vu sur la canne. Tu as raté moins mini. Tu raté moins mini. Tu as photo kende. Oui. Photo kende. Vous savez, le Romo est bien. Alors, tant que vous avez à travers le monde, merci à Maître Patrick. À accompagner dans le plateau. Merci. Parce que tout le monde est moins mini. Merci. Ça allait bien. Attends, vous me vraiment la souka. Merci. Bandeko batalio. Batika ya malamu webisa on a plateau. Bandeko oyo bazolanda biso na minute oyo to na journée lelo journée malamu wana lingo ko contacter ngai numéro yango na bandeli plus 243 89 76 340 72 wana ozui tamfumu yemoko pona ba problème ozanango boko solo naye et puis vous meka ndenge nini ya ko évoluer. Tant vous merci beaucoup. OK. Tout Dieu botondia, merci. Déplacer côté la mission. Ozana Kinshasa non? Bona sana Kinshasa. Ozana noir. Nazana noir. Na ko sala memba 2 mois, wana sana besoin nanga abenga pour avant tout nakita na Congo central nazana no awa. OK. Wana zana posa nanga abenga. Kuna pena tika ki vis nangai. Azo sala musala. Pona ko tika kit vidité. OK. Leki nae. Aona Kinshasa ye. OK. Ayi mtozo dirigenga Kinshasa tout ça ndenge babengisa kinga pe awa pe moi ba cacher zali. Depuis na elaki ba cacher zali tout ça. Ezotambola malamu. En tout cas, to sepeli. Tafou, merci beaucoup. OK. Babiko na biso tikali ya kofunga ko na yo. Atomo mo zongela biso. OK. To yambona esemonyoso. Merci. Merci beaucoup. OK. Alors, merci de comme nous na suka na tamfumu oye ko tala biso. Bande konyoso yo bolongo sala kwa tamfumu, je pense que émission boyebi ezali conçu pour na bino. Merci na batu nyoso balandi biso surtout soki bosepe na émission de bolba merci na merveille mampuya oyo sali en sorte que vous avez besoin de banda pour na bino na son kitoko pe na ba image ya kitoko et puis bonne guérison à toi Gino Massampo. Tout est Balasima sur la même chaîne et avec plaisir. Au revoir. Merci. Cité moderne Africa yangonde totie na disposition na bino na kozwa lopango na yo na moins cher. Tala ndeko olelaki mingi kasi biso bandeko Africa Info toyoki kolela na bino topesi bino lopango na $1250 ya pamba okomi tata to mama lopango awa na Kinshasa mosika te na maluku. Référence ezali simple soki okomi na zone économique ya maluku opusani muke okomona siège ya Vodacom
mbala moko okomi na lupango na yo ndeko oza deja na retard parce que bandeko nyonso baza kowelela awa kozwa lupango na $1250 ya pamba ezali vraiment gratuit koumela te benga ngai rapidement na plus 243 999 52 66 52. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Fini le stress. Nakati à États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas yaban Africa. Communauté congolaise. Communauté africaine. Et Zalaba Spanish, peuple américain. Yaka o dégusté foufou. Yaba congolais. Chez Lisa Loboko. Awa kaka na Champaign, Urbana, Illinois, USA. Et sikawapi okokuta meni lokola. Ntaba. Motu ya ntaba batula dongo dongo. Nkoba ya komweta pilipili. Mpakasa na Mosaka basambwisa yango na ngai. Tunanga nini ya? Musique douce, okolia okomela. Kasi, kobosana te, karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Liza, mufinuku ya États-Unis, apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa, yaka olia madesu, batula mabumu ya ngombe ya sexy. Awa nde epai bilengi elali, stress na États-Unis, abu o, pia. Kania! Oyoki, omoni, o comprendre. Simba, Kanga, pe bombake. Adresse na biso ezali se moko. 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois, 61 801 Lisa Loboko. Mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Mounoué, qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ndoule na niveau ya 2 fois te, boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator Nabaninga tout awa Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche Sombele Soukabisanga Bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et Longona Wenge Poussana Tovanda en matinée live. Oyo Ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la CDC Mbalamoko Night Club to boîte et Fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai,
Kiandankala twende X-Bass Marandura Frank, c'est my